Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sango ya kopesa bino pona kotalisa bino ndenge nini bato mosusu oyo bino bozali kokanisa ete bato ya malonga pe bozali komona bango neti bato oyo nzambe moto azali koloba kati na bango me lelo tokolakisa ete bato mingi mituna bango ezali kosala te bamibengami basali na nzambe bakongole pe ebele bazali na kati na ignorance bazali kokwa na bango bazali kokende kopesa bango bambongo me lelo oyo bandeko tokolakisa bino eloko moko po tolakisa bino ete nzambe azali kolakisa biso basigne mpona kolakisa lokuta ya bato wana. Bandeko babolingo na koyebisa bino ifo boyeba yango ete moto nyonso tu na mokili oyo nzambe asali azali na eloko moko nzambe atya kati na ye oyo babengi discernement mpona kodiscerne makambo nyonso tu oyo moto akoki kolobela yo pe bageste nyonso moto akoki kosala mpona koyeba soki ezali ya solo soki pe ya lokuta. Kaka ndenge touti koloba bandeko babolingo ezali pasi mingi pe mawa. Bomonaki ndenge nini soi-disant ba bishop o babimaki balobi ete bango nde basali na nzambe baza koya kopesa bakongole ba prophétie. Mais tellement nzambe asilikaki na likambo babandeki kosala na balokuta babandeki koloba nzambe atardaki te areagisaki mbala moko. Tango bazali koya na bespoir Joseph Kabila bungi boye nzambe asalaki ete matanga ya monene ekwea na kati na Congo po ete nzambe alakisa lokuta ya bato wana Joseph Kabila monana. Mais kaka soi-disant mosali na nzambe abandaki koloba ete grâce ya ba prière na ye azwi chasse d'eau abendi nani atie kombo ya Joseph Kabila ekei Joseph Kabila abungi azomonana te ake kobima na Rwanda ndenge eza wana Joseph Kabila aza lisusu na kati ya Congo te grâce ya ba prière na ye. Mais tala lelo oyo Joseph Kabila bimi a changé langage na ye lisusu. Bandeko na babolingo bomona ete soi-disant bishop Chatumba Ntwika oyo bino bozomona ete bishop ya malonga tala lisusu toye kokanga ye na lokuta mosusu nzambe azolakisa biso basigne. Alekaka mokolo mosusu na émission ya Adi Londole alobi ete nzambe atalisi ye loko moko mpona nini biso bato ya radio Zoomelmail tokendeki tie epai na ye aprécise bien biso bato ya radio Zoomelmail na Allemagne tokendeki epai na ye mpo tokorompre ye na 1,500,000 Joseph Kabila atindaki biso. Mais likambo ya kokamba botala ndenge nzambe aza koconfondre ye nzambe aza kofrape na baaveuglement kaka malobo ye alobaki aza kotata bana lelo aye kolobela bato alobi ete bato moko bayaki kokorompre ye ezalaki garçon ngo azalaka soki na ville ya Lyon na garçon mosusu azalaki na Kinshasa bandeko discours échangé
1,500,000 wana eza sur radio Zoumel 1000 te mais comme garçon moko boy azalaka na ville ya Lyon aza na radio na ye bandeko likambu ya kokamwa pona komona ndenge nini nzamba azolakisa biso basigne mais bapeuple congolais baza kocomprendre te ebele bakoregrete parce que nzamba aza kolakisa biso basigne oyo azali kosala wana ezali ya nzambe te yango wana nzamba aza koconfondre ye ezali mawa mingi mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi ete ngai nazali koyebisa na bandeko na nga ba congolais pe ba congolaise. Omoni lelo oyo bato mingi bazali kozwa ba accident ya makasi na vie na bango. Oyo lelo bakomi kokanisa ba famille o bandoki na kati ya famille nzoka nde bato bazali koloka kaka bato ezali kaka basali na nzambe oyo ya lokuta lokola ba Chatumba oyo ami pesi kombo ya bishop nde bazali kopesa bato ba malédiction. Ndeko il faut zala kaka zoba po oloba ete nazali mondimi ya soi-disant pasteur soi-disant bishop Chatumba oyo biso to bengi na kombo ya bishop Ntwika. Bandeko babolingo soki omoni moto na mokili akomi na maloba mibale na monoko ezali signe oyo nzambe azali kolakisa ete azali moto ya lokuta. Bandeko babolingo yo zomona moto mobimba kaka ye moko okomona ayebisi bino alobi ete Joseph Kabila tindi bato ya radio Zoumel 1000 po baya ko corrompre ngai mais kaka ye moko lelo lisusu akomi ete batuni likambo corruption na komi ete oh non ezalaki garçon moko boye na ville ya Lyon azalaka na radio na ye bandeko oyebiko nzambe aza kolakisa bino basigne ba congolais to boite moto nyonso tu akoki kobunda po na mboka na ye mais soko omoni ete ozali dirige na moto oyo azali komema na libulu na kati na libunga ebongi malamu ozonga mwasi mamoke po ete sino te moto ya boye akokende kokwesa bino na kati na libulu lelo yo ye agangaka azali koloba makambo Kutino mais Kutino ndenge azali wana azalaki na liti na ye ya ndenge nzambe atindaki ye makambo ndenge na ndenge lelo akomi koloba ete po ete bato na ye o bazalaki pembe na Kutino babandonaki batiki Kutino ye moko mais ngai na kotuna ye azelaki kaka tango Kutino abandaki makambo wana ya Sauvons le Congo pona nini Chatumba atelemaka na bamoma wana te po aloba ete mission ya Kutino ezali nzambe moto atindaki ye po ye atelema na batanga wana tango pona nini atelemaki te azelaki kaka po ayoka ndeko na ye Tshisekedi lokola makambo ya nini na ye beti poto nde abandi kozwa ba makambo ya bakutino akomi kozwa ya Simon Kimbangu wana ezali hypocrisie. Bino bokanisi mba makambo aza koloba azali kolinga nde pona kotia kaka bato makambo na mitema po ete balanda ye banini bandeko na koyebisa bino eloko moko ezali na ndeko mobali moko abengaki biso alobi ete nazali ko remercier bino bandeko ya radio Zoumel 1000 na ba émission boza kosala pona ndenge ezali wana toza ko regretter mingi parce que kaka na ba lokuta ya Chatumba oyo ngai nazalaki combattant na keime metine église na ye na pesa bambongo pona nini kaka na espoir oyo apesa biso lelo garçon wana abengi biso azali ko remercier biso alobi ete vraiment ba information na bino bopesaka lelo na ndimi boza komona bandeko donc Chatumba za ko jouer na ba esprit ya bato pona nini pona koluka ndenge nini ya ko gagner ba combattant yo si omona bandeko aza komi benga mosali na nzambe mais pona ye basali na nzambe misuso baza na poto awa pona ye baza basali na nzambe te kaka ye nda azali vrai mosali na nzambe ko critiquer ba pasteur Muchebele banini mais bandeko biso to yebi pasteur Muchebele depuis ye na Belgique pasteur Muchebele banda ko sala mosala na ye même avant même Joseph Kabila ye na bokonzi pasteur Muchebele to yebi biso nyonso na kati ya Belgique
église na ye mais totikali komona pasteur Muchebele azali kosala babuzoba oyo tata oyo na ndenge ya soi-disant bishop Chatumba aza kosala te na ndeko na ye okadima bamiyibi oyo bazali distraire bacongolais oyo bomoni ndeko na ye kadima mokolo mosusu na église aza kokata veste bandeko toyebisaki bino boyebi ata ndenge azalaki kokata veste wana yo kanisi aza na susi azalaki na susi te mpo na nini mpo ayebi ete nyonso to aza kosala ye te moto akendeka bimaka ntongo du premier au 30 mpo akende kosala mosala ayebi ete ata akati bandimi bakoya kotya mabonza kosomba mosusu yo kanisi moto abimaka du premier au 30 oyo abebisi mbongo na ye ya motoki ya mosala akende kokata elamba na ye boye na makambo ya bozoba pe ya lokuta me ayebi ete soki nasali boye bandimi kaka nde bakozongisa bato oyo basalaka eloko te na poto okomona kaka bato yango nyonso oyo baza kosalasala bamakambo mpo na nini oyo bakoloba makambo mpo na kongo soki otali kaka basalela nzambe yango bakadima bachatumba mukadi bamakambo kaka baluba na baluba oyo nde moto lelo bakomi koincite bato wana nyonso tu mpo na nini mpo ete bamoni ete ndeko na bango kasayen Tshisekedi yango na omoni batelemi mais basi ba comprendre ata bozali kokosa ete bitumbu eza ya baluba te mais bato basi ba comprendre bandeko ngai sikoyo na koloba eloko moko bomoni ndenge tata oyo soi-disant Chatumba oyo biso toza kobenga Bishop Ntwika oyo azwaki molangi azali kokotisa bakombo ya bato mais sikoyo tozali mpe kozela akotisa pe petite sœur ya Tshisekedi oyo akendeki kokota na parlement parce que ndenge akendeki kokota na parlement azali koreconnaître pouvoir ya Joseph Kabila mpe azali koreconnaître makambo oyo nyonso seni esalaki donc sikoyo tozali kozela Chatumba kotisa pe kombo ya petite sœur ya Tshisekedi na molangi totala yo po tondima ete makambo oyo ozali kosala ezali kouta na nzambe kotisa pe kombo ya petite sœur ya Tshisekedi na molangi po ete azwaki mpe $800 oyo bapesaki bango comme frais ya transport bandeko toza koyebisa binoko baza komanipule bato olie toganye tan toluka ndenge nini ya koyeba ndeni tokokobimisa kongo na kati na pasi totonga mboka baza kodistraire biso bandeko yanga na ngai nalobaka yango bandeko naza kokosa bino te na ndimi meme ata lelo soki ata bato bakoyina nga bayina nalobaka yango mpo mboka na biso ebonga malamu mokolo Tshisekedi akozala lisusu na bomoi te na kati ya Congo nde bokomona baprocessus nyonso tu ya mboka na biso efungwami tant que Tshisekedi est en vie Tshisekedi azali lokola blocage po ete makambo na ye asalaka ebanda nango depuis kala mais nzambe azali koconfondre ye kaka mpe akotikala kozwa bokonzi te meme bakimbangise papa Diangenda ayebisaka ye vis-à-vis alobaka ete yo kotikala kozwa bokonzi na Congo te ayebi yango Tshisekedi ndenge azali wana donc basali ya nzambe basi balakela ye balobela ye oyo nyonso Chatumba azali kosala ezali ebandeli ya liboma c'est la folie yango na bomoni ete azali nzambe azali kofrape kaka na aveuglement olobaki ete o bato ya radio Zumel milingi moto bayaki na mbongo ya 1,500,000 mpo bacorrompre ngai eleke ta pas même 2 mois pas même 2 mois bandeko baye bazali kotuna ye mais yo olobaki ete balingai bacorrompre garçon moko azalaka na Lyon aza soki na radio na ye ya bandeko bomoni ndenge nzambe aza koconfondre ye bandeko tango mosusu bato bakoloba o boyeboye nazongiseli papa Roger maloba po ete papa Roger apesa consigne na papa Botamba tomona baimage mpe bomona ndenge nini bato oyo nzambe azali koconfondre bango na babilobela ya lokuta oyo bazali na yango papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie uti koloba bakongole na bakongolaise tofungola miso tozala mayele tozala lisusu manipulé te po ete bozobeleki ya tro yo yaki na poto pona koluka pona famille na yo okomi ko enrichir bato mosusu kopesaka bambongo okoko tindela ta mama na yo okoko tindela ta bandeko na yo bakoka ko survivre kuna na Congo bato mosusu nde bakomi ko ya awa pona ko inventaka ba histoire ko sengaka bino bambongo alors tango
bango bazali koyela bino bamasolo boza mpe kozwa solution to komona ete lobi bato bango bakomi kotombola mapeka na bambongo bino bopesa bango bakomi kosala n'importe quoi yango wana tozali koloba bapeuple congolais bofungola miso mpo ete nzambe azali kolakisa biso basine etala ete Tchatumba ayebisaki bino ko asali bapriere Joseph Kabila bungi nzambe asali ete Joseph Kabila abimi alobaki ete ono bato radio Zoumel 1000 bayi ko corrompre ngai ba memelinga 1,5 million mais kaka ye moko a passé les sous na émission mosusu baza ko tuna likambo ya corruption akomi ono 1,5 million garçon moko boyeza kana lio au moins ndenge nzamba za ko confondre ye bandeko tango mosusu bokoloba mais makambo ngo esala meli wapi matango nini alobi lisusu ke garçon moko nde ya Lyon moto ayaki azalaka na radio na ye nde ayaki po corrompre ye bandeko sans plus tarder na kosenga na papa Botamba balancele biso ba image totala lokuta ya tata oyo vraiment ezali pasi mingi pe mawa ba image s'il vous plaît papa Botamba kopesa message oyo bayo kanga na mokili radio moko ezali awa Zoom 1000 bato radio Zoom 1000 ba contacter nga baye Kabila tindi bango avec 1,5 million. Je précise, radio Zoom 1000 Z-U-M en allemand, Bazaliao, Batindi bango, Babinina na téléphone nanga, na saki l'état-major, Baïna 1,5 million pour me faire taire. Clé à la main, 2 maisons à ma campagne. Clé à la main, soit dans une ambassade, soit dans un pas Kabila. Je leur ai dit, mon combat, et ça y a un bon côté. Nako ngai na vivaka na mabonza. Nako senga na bandim, nyos. Ba chrétien nyos. Na mbongo na bino mabonza. Yango ne lesa kabiso. À mon âge ici, je ne peux jamais compromettre le Congo. Pendant 1,5 million. Et que ça par rapport aux morts. Ba fonctionnaires baza impayés. Ba militaires baza impayés. Il n'y a même pas des hôpitaux. Tant que vous avez 1,5 million. Et que ça par rapport à Congolais. Alors, je ne suis pas chef de Congolais. Pour nous en bongo sur les dos des Congolais et parler pour Kabila. Je ne le ferai pas. N'a qu'on lance un message. Bino Batuboya qui n'a bongo na bino. Ce qui boye les sous. N'a qu'on zonga les sous kotanga ba Congo na bino. Mais n'a si la PC déjà indique. N'a PC déjà indique. Écoute, Makambo n'a qu'on a son koloba. Bino se boye bien go. Alors Bishop Tchatumba, dans l'espace il y a 2-3 émissions. Du coup, va proposer 1 million. Tout ce que tu as dit, les montants que tu as dit, malheureusement pour nous, on n'aura même pas le temps ou bien l'occasion de vérifier tout ce que tu viens de dire. Donc le 1 million là, on ne pourra pas le vérifier. Bandeko na banzi ete bino moko bouti koyoka ba déclaration ya soi-disant Bishop Ntwika. Boyoki ndenge alobi ete biso bato ya radio Zoumel 1000 tokendeki poto corrompre na 1,5 million Joseph Kabila atindaki biso. Bandeko maloba oyo depuis alobi yango esali pas même 3 mois. Esali pas même 3 mois ezali ye moko boyoki ndenga bimisi yango na monoko na ye. Ezali pasteur mosusu te, ezali pasteur Muchebele te mutalobaki yango na place na ye, ezali ou bien pasteur Songolo te mutalobaki ye moko pasteur soi-disant Bishop Tchatumba oyo tobengi na kombo ya Bishop Ntwika. Boyoki ndenge nini ye moko abimisi ba makambo na monoko na ye. Pas même 3 mois bandeko. 3 mois l'équité. Pour te balobi profession Nzambe a pesi na révélation. Makambo ozali ko sala na kombo ya Nzambe. Okoki ko bossa na te po ete molimo ya Nzambe ko banda ko zala toujours tant kati na yo pona epesa ko présence d'esprit. Mais botala makambo alobi pas même 3 mois. Sikoyo boyoka eloko nini aye ko loba. Kaka na même likambo wana lobaki. Mais boyoka sikoyo version. Po boyoka ete mosali na Nzambe muto aza kolobela bino vérité muto azali na molimo na Nzambe boyoka sikoyo version mosusu oyo apesi na mokolo ya lelo kokamwa bandeko papa Botamba ba image s'il vous plaît. Les gars qui tu aurais été approché pour une corruption. Bien sûr. Mais tout le temps tout ce que je suis dans le téléphone est Bishop Tchatumba, c'est toi-même Gaïk. Tout
toza na mbongo na yo 1,5 million. Toza na clé à la main d'une maison à ma campagne. Clé à la main à côté des chefs de l'État Kabila. Non, corrige là-bas. Chef de l'État que nous avons, nous les Congolais, c'était une sécurité. Corrige. Abi, si tu accepterais de travailler avec nous 1,5 million. Abi, beaucoup de Congolais ne sont pas fonctionnaires. Parce qu'ils sont payés. Parce qu'ils ont 10 dollars. Parce qu'ils ont 10 dollars. Na mazana poto, na dia kofele, na mama kofele, na kendo hôpital ofele. Ba tout le monde na passe. Bon so 1,5 million. Na nazana projet ya kozala société lobité, nazana projet ya kozomba lupango lelo parce que ndaba pesa les gens mapango nanga. Bon so mbongo wana, boke de kopesa. Ndaba pesa kana no franc. Nazana église, nazana ministère, ceux qui na kin Allemagne, na kin Angleterre, na kin Canada, na bien que le ministère nanga. Mais est-ce que vous avez le numéro de s'affiche? Il s'est présenté à l'objet commonné. Comment il est là? Garçon, Asana, à Radio Moko, et ça à Lyon. Il s'appelle, j'ai oublié son nom. À l'objet garçon Moko, commonné Papi. Asana Kinshasa Kuna, né groupe One Soya, Papi. Ce qui Papi, ce qui Tamba, ce qui Papi Nini. Abazana Bakabila Kuna. Né Moutbazo na Mongwana, le lundi. C'était un vendredi. À se présenter. Donc, un certain Papi, c'est... non, Papi, Azana Kinshasa. Mais les garçons, Azana Lyon, Azana Radio, sur Internet, j'ai oublié le nom de la radio parce que c'est quelque chose qui est déjà plus de 1 mois passé, j'ai oublié son nom. Il s'est présenté, à tous ceux qui ont suivi mon mois, tu as des possibilités. Au mat, mais pas comme on est pas fou. Il y a parmi Bango, il y a un peu mieux en avance. Au niveau son bon mot pour l'année. Après le moment de la nana, n'a dit papa, n'a une apprécié à quoi on a gardé vos enfants, n'a pas ni peu mot à canam de tête, bah nous sommes aussi mot à canam de passer à mon île. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka ndenge nini soi-disant mosali na nzambe onzambe apesaka ba révélation onzambe alobelaka mais bozali koyoka contradiction ya balangage na makambo kaka ye moko oyo avivaki oyo ye moko amonaki mais lelo version mosusu epesami. Bandeko po bomona esika moto oyo azali komibenga bishop oyo azali koluka ete abandimi bakende belé na ba faux profession azali kopesa pona nini bakende kopesa ye bambongo ezali sous forme ya commerce oyo azali kosala. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko bokeba na tata oyo ngai kutu nazali koyoka mawa nazali komituna soki penza azali na bana na ndako eske éducation nini apesaka na bana na ye po ete ye moko papa lokuta boye azako loba azako bimisa mitoki tina se ya masasamba mitoki ezali kobima ondire azali koloba makambo ya malonga nzokanda azali koloba kaka bozoba na bozoba ezali mawa mingi tato ya azali escroc oyebi ba escroc ya baluba oyo bazalaka kote ya carrière oyo esika diama ebimaka baluba oyo ba escrocaka bato ba diama forme ya batata oyo ye ozomona mutu akenda bangola akota banini akpona koluka nzela ya poto azangi je suis sûr c'est un escroc azali escroc amikomisi bishop ya lokuta alati pe kwa ya monene na tolo ondire mosali na nzambe ya solo kwa ondire kwa oyo barabasa memaki mokolo oyo babandaki kokende po ete babaka bamiyibi oyo bamiyibi oyo bamemaki mawa mingi penza mawa yozo mona moto mobimba zali lelo soga alobi A lobi alobi B après ami bengi mosali na nzambe zali mawa omoni ndenge nzambe ayimilie yo omoni ndenge nzambe ayimilie yo na tamuke nzambe ayimilie yo o nyonso komi koloba ezali nde soni olobaki ete na mabondeli na yo nde kanama nani président Joseph Kabila abungaki. Mais lelo ye o changer langage o komi ete soki bomoni na image ya 2 minutes elingi koloba ezali mawa nzamba yo kisi yo soni nzamba lakisi bozoba na yo
na banzi na mwasi na yo ya ndako tango aza kotala babiloko ya boye nayebi te soki aza koloba nini ozali escroc numéro 1 yo penza ozali vrai escroc oyo yokisi bapaster nyonso tu basali na nzambe nyonso ya Congo soni Chatumba soi-disant mosali na nzambe Levien Twika oyokisi basali na nzambe soni lokuta na lokuta makambo nyonso lobaka yo moko ofabrikaka yango peuple congolais sayebi ezali mawa tika koyokisa kombo ya Papa Simon Kimbangu soni tika koyokisa kombo ya Adina Bala soni po ete ozali moto ya lokuta escroc muyibi moto azali kosala ba makambo na ndenge ya lokuta muyibi escroc bandeko bomoni nzambe abimisi epolele bakongole mosusu bakomi kolela ko regrete bambongo na bango bakendeki kopesa balobi ete azalaki na ye escroc bandeko bokomona nano bomoni te tokomona makambo ya 1000 couleurs me bandeko ngai nazali kokamwa siko tozali kotuna ya atie bato na molangi bato abengaki bango bakolabo me siko tozali kozela atia apeleki ya Tshisekedi na molangi po ete ye penza alakisi penza face na ye akende kotia peleki ya Tshisekedi akendeki kokota na parlement na molangi po ete leki ya Tshisekedi alakisi ete ndenge zali wana ayebi ete yaya na ye azwaki na ye na ba election te moto azwaki nde Joseph Kabila alors tozali kozela yo pe Chatumba nzamba zali kozela nini po ayebisa ote tia peleki ya Tshisekedi na molangi omoni bozali kosala makambo bino bakasaya oyo bozali na poto boko sambwa bino bato bakasaya bozali kolanda Tshisekedi boko sambwa nano bosambwa ete bato bakobanda kolakisa bino misapi boko mona ete bokozala bato moko sans valeur ana poto po ete bozali kosala ba makambo sans meme boyeba eloko nini ekoki koya na avenir boko mona bato mobimba lokuta na lokuta bandeko aza pe kobimisa motoki ondire aza koloba makambo ya malonga nzoka lokuta na lokuta kokosela kaka bato makambo mutu boye asalaki boye nayokaki boye na bamiyo yaza kobendaka na nini ondire ngulu mwa ngulu moko boye salite ya tata oyo mawa mingi ye kende siko zwa kombo ya leki ya Tshisekedi kotisa yango na mulangi mokili etala yo po ete leki ya Tshisekedi a reconnaître que Joseph Kabila nde moto zwaki na ba élection pe andimi kibokonzi na zwa kombo na ye kotisa yango na molangi totala yo kotisa yango na molangi soki Tshisekedi akotindela yo bana yimbwa wana batournele yo te yo yebi te ke Tshisekedi nde moto azali kodiriger bana yimbwa nyonso to bazali na poto bakombatant me kaka okotisa kaka kombo ya leki na ye na molangi okoyoka tala bango na bango bakomi kotalana mabe tala bango na bango bakomi koswana mabe bokoyoka nano momeli yombo te bokomela yombo mitema na bino ekokoma mwindo Joseph Kabila azali président ya Congo bolinga te Joseph Kabila azali président ya Congo. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Nous avons un seul président qui est élu par les Congolais. C'est Etienne Tshisekedi. C'est celui le président élu. Kabila. On peut diriger Congo. Alors Bishop, comprenons une chose. Donc là, on va pas dire que Bishop a incité Batouba que nous l'ongola président ou Aza élu, parce que président Aza élu. Ils allaient monsieur Joseph Kabila. Alors procédure au Buno Rosu pour Kabila a dirigé Congo Tézani. Ils ont collé Kanaba émission, ils ont salanini, ils ont collé Boy parce qu'ils ont un katekiti. Kabila Aza élité, Kabila Aza n'a quitté. Toyoki avant l'élection, Toyoki ba prophétie et bimaki ibele. Na ba prophétie nyo surtout wana, ils ont ba question to go tout dans rayo parce que yo oza mosena nzambe. Na prophétie surtout Toyoki ceux qui ont papier li faembaka ils ont compliqué mais yo oza photo tout na yo. Na prophétie nyo surtout Toyoki ezaka président ezali Tshisekedi. Alors profession ezalaki Tshisekedi président il y a Congo ou bien président ou ya na poste té. Ma profession na eza lokuta nzamba kosi. Dites-nous quelque chose. Nzamba kosite. Prophétie nyonso. Yo kana ibisayo. Prophétie.
prophétie, c'est un domaine compartimenté. Prophétie, c'est comme une maison. Dans ta maison, il y a des chambres, il y a des cuisines, il y a des magasins dans la maison. Alors, puisque Etienne Tshisekedi Omblumba a gagné l'élection, mais il y a Yibi élection. Ce qui manifestation elingi kosalema et qu'il y a qui n'a noté elingi koloba kezali échec contre la population. Bato ba kopi pe mingi. Mais Botamuntu Etienne Tshisekedi azali obele la politique mais wana oyo ezali ko avancer biso penza te. Ezali échec. Échec ezali pona tokanisaki que manifestation o va bengue pa ba catholique bato ba kokota na nzela bato mingi eko permettre que tout bouger pouvoir. Mais omoni que esalamité le lot aux le 17 bato bazali kotambola normalement bato bazokende misala normalement o wana ezali kolakisa sikoyo epai ya bapaya ke bacongolais balingi Kabila sikoyo tokoloba nini sikoyo balingi to balingi te po bamboka misusu nyonso tu oyo baza kosala révolution bato baza kokufa bato baza kozoka mais baza kocontinue na révolution awa kaka na Kisasa nde bato balingi révolution te ya bato bakufaka sikoyo tokoloba ndenge mpo na ngai ezali échec. Voilà comme ça il politique. Celui qui est politique n'a pas mis la télévision, a dirigé Congo, n'a pas sur les Bibles. N'a le mot combattant. N'a lobby ango. Quand celui qui ici, il politique à Nambe, a bimi. Le banzambe a achevé continuer à zanzambete. Le banzambe il dit la balle à zanzambete. Le banzambe a simo qui m'bang à zanzambete. Yesu Massia est Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Je le déclare. À kozonga na bo moïté. N'a déclaré l'iwa. Il y a Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. J'ai motition na Moulangi. Francis Colombo. Ozo kota na Moulangi. Ozo bunga. Lokola Kanambe na bino abungi. Kanambo bungit. Na yebisaki yo. Na yebisaki yo Kanambe. Kanambo ko dirige Congo te. Kanambo ko dirige Congo te. Na lokayo. Na kotisa yo na toilette. Na boki yo chubu. Obimi na Rwanda. Na yino. Et que les hommes créent l'image de Dieu, le monde accepte, le mentir.
faux prophète bazali, ba faux bishop bazali. Na ekomama ete tokoyeba bango na misala na bango, to na ba prophétie na bango na lokuta oyo ekokisamaka te. Dictature, tokoyende dictature, ozalaki na yango nazali, olingi mbomemela biso na ero. Cotisation ekomi na koforce. Tokoyende dictature, ozalaki na yango nazali, olingi mbomemela biso na ero. Moto akosi babengi ye moyimi, ebongo moyibi na ndoki bazali bobele moto moko. Ete ya bino bopanzisa ngo raisa beli, bokosi biso raisa kofi, bomoni ye na hôpital ya Allemagne. Oyo bondoki onini ye kopanza sango ya lokuta mpona mokonzi ya mboka ye. Mbozwi nini ye, oganye nini ye, bandeko bobongola mitema ye. Lokuta toboyinde lokuta ye, ozalaki na yango nazali, olingi bomemela biso na ye. Ozali libre ya kosala choix na yo, baforce yo te. Oyo ngai choix Joseph Kabila Raïs. Tokotonga mboka na lokuta te, prenez quand même à dire la vérité, même si ça vous fait du mal. Évitez de déformer les propos. Peuple si à comprendre, peuple si à télémi, Congolais kolala te. Dictature, tokoyinde dictature, non, ozalaki na yango nazali, olingi mbomemela biso na ero. Soki bozwaki bokonzi elinga kozala ndenge nini? Tokoyinde dictature, ozalaki na yango nazali, olingi mbomemela biso na ero. Totikala kaka na radio se moko, émission se moko, oyo elobelaka biso ba vérité. Radio Zoomel. Merci papa Roger, mama Rosalie, papa toboyinde lokuta ya bakombato, ozalaki na yango nazali, olingi bomemela biso na ye. Non. Dictature, toboyinde dictature, ozalaki na yango nazali, olingi bomemela biso na ero. Soki bozwaki bokonzi yango ozala ndenge nini na dictature ya dictature, ozalaki na yango nazali, olingi bomemela biso na ero. Lokuta toboyinde lokuta ye, ozalaki na yango nazali, olingi bomemela biso na ero. Lokuta toboyinde lokuta ye, ozalaki na yango nazali, olingi bomemela biso na ero. Basali ya Nzambe bakozala juge sévèrement. Allô, bonjour Pilipili. Bonjour ndeko, obengi biso na mboka nini? Nabengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Kilo. Papa Kilo. Ilo. Kilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Ouais. Kabolela biso pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na biso. Nabengi bino pour na pesa bino information sur ouais. Le peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la ya makasi ya liboso émission ya pilipili
donc lokolo swaki yo yango otie kombo ya pilipili ndenge esungai papa kilo pe makambo na zo eza ya kilo ezali nini awa na minute nazo solola na yo nazo koyebisa yo Joseph asi akufa ezali information nazo pesa bino teke yo na yango pa songolo pakala congolais ou congolais te na yango et pas mindele bango moko ba russe ba confirmer mais ba kamati kornaye ba bombi yango na Allemagne pour ekende directement Kigali na minute de sola na zo mutazo kwa signer poste ya Joseph a été conseil de réunion ya ba officier et PC Mobutu donc bazo comprendre que peuple congolais combattant résistant motelema le samba ba mama ya ba peuple congolais essaye yo kamaki na Zambie à sa sali. Donc Joseph ça fait 4 jours yango yo mais ata combattant moko ayebité vous êtes toujours na barimer que azana hôpital T asi akufa naye donc na bengi bino pona pesa bino information naye ko sala blague T na tata Congo number 1 naye ko pesa bino information sûre et confirmée beaucoup ça la surtout beaucoup c'est la robeta kelelo bandeko babolingo na bandi bayebaso oyo bapesaki ba message pona le rais na bandi ete bamikosaki kaka bango moko na bandi pe na ndeko oyo awuti kopesa message sikoyo azali koloba ete bamama bakosepela mpe bakobeta nkelelo nde amikosi kaka ye moko lokuta eyaki na ascenseur pe vérité e na escalier pe ekomi le rais ye yo en personne mama Rosalie na tikeli yo maloba kaka ndenge euti koloba papa Roger événement oyo ya le rais ezali lokola Jésus abimelaki Thomas ayebisi alobi tala ngai yeyo tala bapota tia mosapi Thomas akomi kolenga alobi te na ndimi mokonzi ndenge événement oyo ezali na miso ya bakomba ta na minute oyo bandeko ebele basali diare bachatumba nyonso babandaki kopesa baprofesi na bamama kalanga na ba soi-disant ba bishop Élysée bandeko bisika bakeye ezoyebana te bakoti wele baliekwe bandeko po ete ntango Jésus akufaki ntango asekwaki bato nyonso oyo azalaki kobimela ezalaki émotion na bandeko epesiki pelekese na chatumba na kadima na Élysée donc bafaux prophète nyonso oyo bayelaki biso baprofesi ya lokuta bandeko kimpelekese na minute oyo nde oyokaka ete brique to libanga ya beton ekiteli bango na mutu wana nde bazwi leson boteyami voilà c'est ça politique soki quand politique na ba bimi na télévision a diriger Congo na pasoli Bible na longwe combattant na lobi yango katumba soki bobimi si i politique nambe abimi loba nzambe ya archevêque continue za nzambe te loba nzambe idi na bala za nzambe te loba nzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu l'unique et le véritable Dieu je le déclare akozonga na bomoité na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu l'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire je maudis la famille Kanambe Kotiso na mulangi Francis Colombo ozo kota na mulangi ozo bunga lokola Kanambe na bino abungi Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto
ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzi etembala ya nsima biso bokazumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci. Chatumba na banzi oyoki yango yo moto ozali koloba o prophétie ba prophétie na bino lukuto bo bande kopesa batu nzamba sa confondre bino o prophétie na ba nini na yo ba détail oza kopesa ga yo kanisi ete oko convaincre biso na ba lukuta tala oyebi prophétie ya nzambe soki eseye ata ntango nane kokisami te boko banda komona ba signe mais oya bino ba signe ezate ba signe oyo ezolakisa mepa na bino bozande kaka kokosa ba peuple makambu ya lokuta o boye o Francis Kalombo azoki monta boye o atelaki mutu poison boye mais yo nza olobi nzamba alakisaki ba révélation apesi prophétie mais comment sikoyo makambo ngo nanu kuta ezokokisama te okomi kokoselaka batu makambo o nani frère Patrice Ngoyi Musoko azoki autant o mutu boye Marie Misambu asalaki boye o l'officer Longo Mongo asalaki boye o soda moko ayaki nani mwana moko akende kokanga nani mama Olive Lembe Suki tangu Joseph Kabila yapesi batu mbote na Swahili yazongisi na Lingala mbala moko azwi munduki abimisa belki vraiment tato yazangi kindoki te tato Chatumba zangi kindoki te tato yo yango no moni ete nzamba confondre nzamba tala on nzamba sali eko ezali penzako nzamba humilier a frapper penzako oyo kaka mbata ya misu oyo siko biloko azo sala kaka oyi biloko moko ya diable po mona ete ezali mawa mingi na ba soi-disant basali na nzambe oyo biso tozoko bino bozako mona lelo ke bango nde basali na nzambe bomoni ndenge nzambe a humilier Chatumba oyo biso tozako benga soi-disant Bishop Ntwika bomoni ndenge ba humilier Bishop Ntwika na mwa minute muke Bishop Ntwika ba humilier ye soi-disant Bishop ba makambu ya lukuta na lukuta menteur un escroc aza koloba ba makambu kaka ya lukuta na lukuta alobi nini kaya no bato radio Zumel Mil bayaki po bakorompre ngai boye lelo ekomi lisusu ono garçon moko boye azalaka na Lyon ntango alobaki mbala liboso ke bayi kokorompre nga ezalaki ke bato ya radio Zumel Mil bayaki alobi bato baye epa na nga sikoyo ekomi lelo ekomi ke o garçon moko ya Lyon azalaka awa na garçon moko kuna na Kinshasa kuna o papi Chatumba mawa mingi eza mawa pona tala bato nyonso tu bakendeke na église na yo bazaka ka batu moko suye baza kokende koyoka ba mate ya milimo ya mbindo soki bato mosusu base retire na église no te bakotika la komona lumière ya nzambe te on alobi yango ezali lelo naza ko confirmer yango bato nyonso bakendeke na église na yo soki balingi ko se retire te po bakende ko luka nzambe na ndenge ya solo bazali kaka bato bakokende na kati na milimo na mbindo mais un jour bakanga ba famille na bango bandoki te po ete ye moko nanu mokambi na bango o babengi na kombo ya Chatumba o biso to bengi na kombo ya Twitter ye moko nanu azali na misala ya mbindo yango na ete akobanda ko transmettre kaka misala ya mbindo na bandimi oyo bazali koya na église na ye na bandi ete bandeko ba bolingo oyo tozalaki na yango wana omoni bino moko ndenge nini meme na Roger Lumbala azali ko reconnaître échec total ya Tshisekedi vis-à-vis na population soki bato mosusu balobi yango bato pe perdre mais boyoki alobi ye moko ke bokoloba boye population azali kolanda te o ba ville morte population azali kolanda te o ba marche population azali kolanda te donc ye moko alobi ke c'est que elingi kolakisa ke ezali échec pona koloba ete population na Kinshasa baza na posa na babiloko nyonso boza kosala te yango tolobi ete ya bino pour ete jusqu'à présent boza ko comprendre kaka rien peuple congolais na Kinshasa sa comprendre yango na peuple congolais na Kinshasa koma koloba ete toza kokama bato bakendeki na poto olie bazala mayele mingi koleka biso tokomi ko raisonner kitoko koleka bango pona nini pona babiloko ya boye ba peuple congolais baza na Kinshasa
basi ba comprendre mais bino bozali awa bozali na bapoto ebele bazali lokola bato moko bayaki na poto balingi ko apprendre te batikali kaka bo baza ko manipuler bango yangana pe Chatumba les pasteurs soki les bishops ntwika azali pe ko manipuler bino ezali pasi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bonga nde tokopesa bino émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.